Sarah Tola TV. Tati ke bato libanda ba kotumbola biso j'aurais compris. C'est-à-dire nyamo ebomaka ebebisaka l'idée ce zaka na kati non c'est-à-dire bato ba bebisi makambo ezaka bato tozaki na bango en interne. Et puis eza pe ka bato tozali na bango en interne te mais eza bato bango pour dire baza plus na besoin ya opportunité ana peut-être que des mères. Sarah Tola TV. Faut tout le bana la vérité. Et belé bakenda quitter parce que bazaro mérité. Mais sous bakenda kapo on peut soit quitter internet on sait sous makele là wa. Bakenda kende ka bocha ka bakenda makele les alaté. Mais ça na bato bakenda qui parce que musala na bango ekomaki. Sarah Tola TV. Soki nazaki motema makasi nenga na loba fali azui. Nenga ba fali azui équipe na ezui. Parce que, au fait, mon thème mala moko le kana niveau te. Fallait on l'obanabi sauter que, en acceptant tout ça, ils voyaient pas les risques. Sarah Tola TV. Aux hommes, mais on est dans ce côté où liste est bimi. Mais c'est vrai que un mois maximum ou deux avant fallait à voyager, à Betara de Ali solo à Okende. Et biso d'ab toujours faire partie de la première personne où tu as informé. Je parle de 2 mois avant. Mais avant 2 mois, on a monté baraté. Aux hommes, et tant que tu as comme jour à 54 visas, d'abébé de la position dans mon arrêt par rapport à Moussalo biso salaka, tu as au courant, tu as informé, tu as bien les cas. Sarah Tola TV. C'est-à-dire que nous commis les lots et ça te condé tu es bien que au komaka et commis. Seulement, boye ba yango lelo que bolamo fallait à sali. Lobi peut-être en salango souté peut-être était na limite pour ça. Ça souta la pi. Ozomona. Ayeba na ke koma. Ma sali pour que lobi pour ba kakabate a monter mama be etc. Ya zane merci à personne a pesibino pour lobi bo songele souté tant boyo ka pour azana tourner États-Unis. Cette fois-là tant que tourner États-Unis, bo tout n'était fallait ni ba quitter poignet. Tant que ndola d'Allemagne bo tout n'était bo meke souté parce que wa salaki bo moni. Soka sala te bo linge bo fingi. Asali bo fingi. Donc bo zango kande bo zu. Demain a été poignet pour na manique. Pour biso sonde to bo to so. Te bo lito baksali na mabuli. Conscience aba tout fait ça. Sarah Tola TV. Toute ma biso etikala ta koza la promotion te parce que déjà banda qui tout ça la promotion te. Donc ba koka comme ma biso te pour la logo tout ça la AD. Stade de Martyr a fallu Thierry Mombaya tonton Bef va faire partie na bato ba travailler en équipe ya communication. Donc ce qui ezaki comme communication bon le bana biso clairement communication et puis fallait fouta ka pour la communication no ba tonton Bef na ba Mombaya ba salaka. Bazala pena sélectionné et payé pour ça. Okay. Et cette fois-ci, contrairement à bon côté on a adapté, ni biso ni Mobutu ni aucun de nous n'a signé un contrat pareil. Donc ce que kenda kezala pour muselo to ça mi kono sonde gangaki. Bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya deux fois te et bongo côté ya ba salon VIP et biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza au vandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te et bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant ke pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba oko sentir ngo kutu te okanisa suki bongo ta awa
awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili. Topé okoki benga bango na ba numéro ya téléphone oyo. Awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, L'actualité nous oblige de faire des analyses. Le Lobo Rolanda Bissona demeure officiel et puis na Saratola TV. Dans la cadre Kitoko, espace Kitoko, Oyo, Nadab Production. En tout cas, un grand merci. Na bande Ronabiso, Bazuli Kanisi. Yako bongisi la biso sous musala, conseil la biso plateau. Yakitoko boy derrière la caméra, nazana ingénieur Josué Miezi, ndaza ko réaliser émission Oyo. Actualité ekei ezongi bande konanga na ebité tozo kende wapi. Voyage où l'artiste Fally Ipupa memai bande konabiso ba journaliste. Est-ce que tobengango eza erreur ya vie? Tobengango asunga ki bandeko? Tolatisa yango kombo nini na ba réalité na ba scandale toza komona na réseaux sociaux. Na kati ya liste d'actualité na biso mani kaza émission phare ya émission na biso parce que a révélé biso ba secret otoye ba kité na kati ya F victime. En tout cas, prenez vos chaises. Ba artiste musicien na bosenga na bino. Parce que bino boza ko faire partie ya destruction ya jeunesse ya mboka na biso. Mutu moko ayaki koto afingi lobi kuna ana leza ebike so akepela ngambu kuna ba considérer ba mema e poto ba pesa e ba respect na ba valeur ba musicien boza à la base ya destruction ya jeunesse ya mboka na biso ba musicien bozwa na openda kiti bozwa kiti penda ba wenge men surtout papa na biso Weranson 2 fois candidat malheureux na ebité Wera ozo répondre na ba critère te kotinga te papa zwana mpe kiti ba wenge men bozala wana junior mpiana na ebité tolo ba papa chéri na bana nyonso abota junior a raté éducation ya junior mpiana to pezaka ne wenge ke na 12 na nenga ko boya batu na nenga ko créer ba scandale papa chéri oloba raté mais olobi à travers moi na okoti ba miniature Zwesika bana papa chéri bozwa kiti parce que biso toloba ka vérité. Donc toza censé à critiquer à analyser et loko to sala raté zaka ko diffamer bateau na ko finga nde bande ko misusu ba komisa ko finga lo la bilei. Actualité za tellement liste za mulai ah sindi na bossa na kiyo mais na monika image ne ba boto la kiyo miko ezogi. Donc sindi na ndi oza pe parnier te oza pende parnier te yo fozala yo pendo zalina pepe ah makamba pepe nazo meka kobosa nango muke mais ezozonga kaka bon pepe zwaka akiti ba comédien
boza épargné te. Namoni bozo seka ba candidat malheureux nyonso ya ba comédien. Soi-disant yaya sila zuite, yaya sila pas zuite. Bozo ba kiti, bo fanda. Ba tout boza convoqué na émission oyo. En tout cas, soko bela attention maman, pardon hein. Soit tikota la te, soit zala na ki sinon attention pembeni. On va choquer. Lelo na yambeli bino moko ya bajika. Parmi bateau basali ba scandale parce que demain lelo asa scandale na réseaux sociaux, soko ke na TikTok au monde elongi na e, soko ke na Facebook partout elongi ya demain rizado azo faire partie na bata ba scandale ya bateau ba memaki na poto. Demain nyangi jika. En tout cas, bonjour. Bonjour, Madame Milito. Nana Ketchup Bafana ya Papa Diego. Botenayo, meilleur vœu bonne année. Nzambaza na yo penza na mbulo ya sika. Azape na Papa Diego so za na concert. Papa Diego a tia date. Répétition concert na biso to zewa na to bini en saranate. Papa Diego avait toutes les générations quand on avait des louam à des Milito, qui des wendo à des Milito. Donc les aki penza bientôt bini penza ambiance les aki fou. Mais demain on va mutakale. Te na kanti on va mutalelo te pena na jowana te na santa ki pe anga bité na mikosa demain pena mutakala. Oui oui. Au sentir monde que au-delà français wa mutakala wa muto lingala ya makasi. On s'est dit tout ça très à l'aise pendant la King Kester mené. En tout cas ça a été concert. Donc voilà. Tu saluer présence il y a DT à Dab malgré retard. DT n'a retard. Donc ça peut-être on a dépendre on a DT c'est que to bandi gâté. Christian Lumia mbote na Thierry Mombaya le pharaon tonton Ben. Papa Kingunda. Nazo comprendre te bandi olanga na mibali vie compliqué. Mon bout na pesi bango tenir bango nyonso ba singa bi o tourner la sarato là émission na kota la ngote et vous en émotion mingi te mebe na ninga mabete boye bisanga ka vérité na yo lo balanga na médiate bo boaki de angunda na yebata mais ça va bene bisa autant bozong exclusivité émission fo yena abinini ça va bene bisa bev te fonga exclusivité émission fo yena fonga na bev biso so moto ya mono exact fonga na bev il faut kanga mais date fait bacha date bali ko tia date bacha date ba kozo wa mkodi en France c'est lembi ba ba muke ba repousser voyage muke ba repousser voyage bo sous travailler si 90 jours visé expiré bo kamo ma vérité comment biba ba visa comment pour la te pardon de pour moi de ba visa on a droit à ça 90 jours plus de 90 jours na sol européen il faut bima plus tôt donc des aboza ba tumsu ba sous ba désactiver bon visa pour ba Alexis Miko. Et puis, si on a beaucoup de temps. Demain, ça va? Non, le travail, ça va. Maintenant, on peut mater, toi, l'écolo et tout ça. On essaie de maintenir l'équilibre. Ok. Bandeko bazate, vraiment, au moins que nous avons un kilo. Bon, yo penza, au moins que nous travaillons dans un abino boite, mettons, boya, a besoin si lourdeur. Cause elle a sélectionné parmi les journalistes ou artistes Fally Ipupa. À penser qui, comme ma bango, na ba événement na ya minene oyo. Akindai kobeta na mikili ya poto réaction na ezala ndenyo se retrouver na kati ya liste wana ke artiste amunene le roi Fally abi bulukilanga pe fi wana des mères wana poussé akende na biso ça qui ondeni attaque aux sélections les équipes ko dépendre on a été directement mais c'était un honneur ya oyeba que likanisi ya demeure ezaki quelque part ça veut dire que to planter graine moko boy. Par exemple, ba tumsu sto bango lelo ba memi bango pona ko éviter makeli. Ba memi bango te po asala musamo makasi po moni mutaro tout atolote ne loko ba yebishi te yo moza sûr que ba musaki ezwaki yo ba memi te. Il faudrait ba yebisa yo yango. Tant on bâtit en haut sur le tapis, puis on peut en bêta tout le logo yo salaire qui est qu'il faut zapper sur ça qui est qui penza à solo. Pour nous sous quand ça que marqué l'autre qui komara
nzoka makele otiaka ekoma te so bato bazongi nsima eza te mpo makele otiaka ekomi eza mpo bali kose frotte na bétise na yo te ozomona fo tolobanaka mpe bavérité ebele bakendaki te parce que bazala komérite misu bakendaki kaka mpo opeso ake te internet mondo sesu makele lawa bakendekaka mpo makelele ezala te mais eza na bato bakendaki parce que mosala na bango ekomaki parce que mosala na bango ekota na matoi evanda na motema ezwa esika mpe nde toza na toyebani e tokonstataki yango na lolenge tozalelaki toza na besoin koka kosala yango batapage te ntango deja motu loko afale azokoloba na likambo boye tokolongola mombaya ça veut dire kaza déjà particularité moko ça veut dire kasa sala eloko moko ezwaka evandaka ezwaka esika donc ndenge eza wana mingi te bakendaki parce que mosala na bango eza na valeur la plupart bakende parce que mosala na bango ezali na makelele et puis bawarrior mpona koevite mokili eloba parce que nga na oyeba bawarrior ebele mpe babengaka batelefone mama sara ninginintela okende te banaomona même na bacommentaire bazoréclame moto akolala kolamuka kobake nga na yebeke na 2023 noke poto na fale aza te etikala ozala mentionné te ntango fale alobi makambo omema 54 personnes 54 visa eningisi mokili bato bakoma osimagine oseke bato mosusu mpe baokende mais jour mpenza yeko ozwa video na mama na boduga na pesi mbote ya papa edi badi ata jour alobaki ke non mais ma 12 journalistes na kati ya journaliste na bato mosusu balobaka mpe baozala nde bato bakoma otia bakombo tolingi tel mais na minute wana na sélection ya liste ezalaka na te ozomona bakenga mpe ekomelanga na matoi ke si faut même ba journaliste ko zo banani voilà ozomona mais wana eza siko tangu liste ebimi mais c'est vrai que un mois maximum ou 2 avant fallait à voyager à betara de lisolo ya ke aokende et biso dab tozo faire partie na ba première personne otozaka informé je parle de 2 mois avant mais avant 2 mois on a montoyé barati ozomona et tant que au comme jour à 54 visa d'abébé de position dans on a raté mamwana par rapport à musalo biso salaka tozaki au courant tozaki informé to ebe nene oleka biso zaki déjà informé tozaki surpris te biso tozaki na biso surpris te parce que netinga mutu lo nga boye parmi les premières personnes au passeport na j'étais déjà je faisais partie au fait si autant on a le bar on a télévision yo wangana te nga na wangana été clause na biso ezaki nini toza na droit ya oloba te ezaki parce que soki ba rumeur ebandi obima bato mosusu bayo otira passeport sans babenga passeport na ekotaka avant passeport na moto mosusu ekokota sans ke babenga ye ozomona donc bambo esalama bongo taka tozaka na exigence ozana la carte de presse ya baboya bobo c'est-à-dire moi une litanie de choses ofaki ezala après pour que permettre le dossier nao ezala rapide ozomona enga koyeba ke nazaki parmi ba personne wana irondaki nga fier parce que nga nayebi ke nga ezaki te pona finge kitoko ezaki te pona clashaki kitoko ezaki te pona tutisi ya bato mitu ezaki te parce que soki nini non ezaki kaka juste parce que musala nga quelque part ekomara mutu na mutu ana ba valeur na ye mutu na ba compétence na ye sko ezala te ke eloko oyo ezosepelisa public oyo kaka bato bagangi ye osali elo mwa boye pantalon ekweyi yo na kati ya stade bato bagangi ye po mutu pantalon ekweyi na kati ya stade bamoni kaleso bagangi na mutu alobe na micro likambo ya mayele bato bayoki baganga ape kaka sikoyo yo bato bagangi ye mpo nani c'est ça le problème parce que ton souvent quand ça va so ebise okende nango kitoko ba okay ba oloba no okende nango kitoko po oloba mambo oyo lobi okotelema na miso bato to na miso bana okoka ko assumer yango ebele ba osama na internet a lobi ba ko vivre na yango te c'est ça ozomona mais public eganga epe biso soto ogangisa public mais même si ogangisi public makasi po yo ezaki plus scandale bato mosusu bagangisi public muki okasi ya yo loko eganye makasi ya yo ndeza na valeur ozomona donc ce que koyeba ke to faire partie na bateau yo to gangisi public oyo et réfléchissaka et comme qui peut quelque part et ça l'un plaisir je me suis senti honoré considéré respecté et surtout que musala na ngainde mingi faisait musala mais pas n'importe quel musala pe musala tozo sala ezo ko prôner ba valeur musala nde nga na tanga mingi dab poso kana bati muto azali banda dab problème ba yambisa biso aidon na makasi toko yambe pe na dab mais so na tanga aidon na tanga dide cherise bandoko musu ba loba anga pe na zalaki mais en tout cas bandeko adab na bandeko musu pe tokende na bango basa musa malamu ceux qui ne sont pas venus ne déméritent pas netio pour peut-être koya
Franck Stema pas oya na délégation tout ça bazor démérité mais biso bikande merci pour na dabnan parce que to banda sika équipe na c'est même pas une année mais ba lobby likamwa motu ya modèle wana biso tout OK. Pour nous c'était vraiment un exploit. C'était une réussite. Merci beaucoup de mère Bandeko. Je pense que ba Olanda biso so ina toute une question o te otika batuna ba question mark na mutu. But ya voyage na bino. But parce que so ilelo ba yo bisanga Sarato là en tout cas biso to nga to memo poto hein. Bon, bo memanga poto na pesi Mobutu Mbote. Bonne année na yo. Donc o memanga poto il faut n'aller ba but à poto yozo memanga. Sarato la to ke no poto oui, je suis d'accord to ke des poto mais ngana OK poto ko sala nini. Est-ce que bo but ya voyage na bino po batu bazo akize bino poto ba memi bino bo sali ata elo côté. Musala bo kendela ki bo salite sko biso to ye bate musala nini tango ba ki obenga bino bo kende poto bo faut bo sala na poto o bino bo salite. But ya voyage na bino zakini. En tout cas, très bonne question, même si moi, il fallait pas répondre à la question, on a permis de répondre. Puis, on a révélé le romoko. Et les listes, on a dit que mais babo ça n'a rien mingi. OK. Biso, tant que c'est soto kende. Na ozo ni sa batuka kana émission de tobanda osana kin. Yo na yo to sa émission wa na ba tonton bev et tout to sa émission. Ce qu'on a quatre émission na biso o to sala. Hein? Na quatre émission biso nyonso o biso osala. Credo ya o remplacer noko na kati ya émission biso nyonso biso sala ezaki car naissance ya ko promouvoir culture artiste boaza na actualité artiste boaza makamba o sala artiste boaza na concert boye biso to ya kaka ko lobela hango biso to zo kaka ko lobela hango to saki na biso le remonter à différent na o to sala habituellement la preuve to tikala o sala te émission spéciale yo arena te to tika ça ta live moko spécial yo analyse na kati ba analyse am so to zui minutes pende to réserver là qui peut-être rumba forever minutes mo to réserver là qui peut-être artiste songolo pakala na kati ba analyse wana nde to profiter pe to beti solo ya tana mutu azoke ko vendre biso bota mutu azoke ko zongisa lisusu musique na poto bota la mutu akosala ko leka ndenga saka na 2020 ya tour des ordres des alate c'est-à-dire to zo rappeler yango karabatu nde musalo biso to salaki. OK. Donc, objectif na biso ezalaki kaka na kokende na biso ezalaki to kende suko tala o to mona po na biso ba analyste. O to mona to yesu ko beta biso na to za lokwa ba témoin oculaire to vivre histoire. Au moins na 2020 batu bakenda ki me doit koka relayer histoire te. Des ordres de l'état qui trop et puis batu pe ebele bazala ki pété ozo mona. Soko tourner journaliste ebele o na ba se retrouver kuna ba koka penza ko pesa de manière très détaillée et puis nde to raboué to eba nem biso so ba limite na biso Sarah. Obi question na sa analyse ya likambo ba décortiquer squelette. En tout cas awa to lukadab parce que mon baya okende na ona ndenge mo bodeme okende na ona ndenge mo bo tonton be vobimsa na ba date na ba exemple akala po ya za archiviste ye pena kenda ko luka aza archiviste ya ko tapa na mo sise ya likambo. OK. Aro ça na date jour ba chaki brika liboso ya Paris la Défense pour ka abeta nuka lisolo ye sikango ozomona et c'est ce qui s'est réellement passé biso kenda ki to mona to yo beta lisolo objectif na chose aki wana maintenant ko kende na biso to constater que ba leli ba bipo na nini biso banda to kenda ki to salelo te to sa bémission te to salelo te to sa promotion te. Est-ce que c'était ça le but? Il y a pas comprendre parce que le but na biso etikalaka koza la promotion te parce que déjà banda kinto sala promotion te donc bakoka komema biso te pour les locaux to sala ate Stade de Martyrs ya fali Thierry Momba ya tonton Bev va faire partie na bato ba travailler en équipe ya communication donc soki ezaki kama communication ba lo bana biso clairement communication et puis fallait futaka pour la communication no ba tonton Bev na ba Momba ya basalaka bazala pena sélectionner et payer pour ça. OK. Et cette fois-ci contrat mon ya bon kotaka na adapté ni biso ni Mobutu ni aucun de nous n'a signé un contrat pareil donc soto kenda kezaka po musalo to sala mikono sonde gangaki ezali peut-être poto ke été kanini po to ngeto été kanini fallait déjà la somba de ba billet sila déjà biso OK le 24 concert le 25 biso OK le 23 to comme le 24 na tongo concert le 25 to ngeto te ke la nani ozo monde alors même pour na ba concert wo ngaki ya na sima
peut-être bato mususu bazaki motivé na banaliser auto sala pour baya naturellement mais zaté pour ça que ndeko somba billet. Par contre tout ce qu'on disait c'était que ba billet comme aussi là bo somba ba billet bo sala noki mais c'était pas pour pousser les gens à acheter c'était parce que aussi là beaucoup mis la veille boé et comme stressé ou comme aux à place y en vendre et tout mais bon santé bandeko na biso ya solo la vérité ba migeniema bandeko poto balela na komba fali balobani bato afali baye bapekisi bomba leka na bémission na biso donc tete boza ko yo tout na biso to ke kuna to sa bémission te to communiquer te boye ben dire que to zena possibilité leka na bémission ana te pe boza bato liboso na ba commentaire bando lo bana biso so bo komi na poto bo leka na bémission bato poto te parce que boye bi considération ni presse ya poto ezaka nango envers fali. À chaque fois, si on a un problème, on a un volume dans ma caméra. On a un propos au baté. Et l'équipe a fallu que un espace dans ma concert. On préfère 1000 fois que on a un poto pour qu'après ça analyse que on a un poto mais maman va qui donc biso to koka koleka na chaîne na bangote la preuve propos la leka ki kuna akende ko sola na migeni maboye na plateau de face pour na recadrer likambwana. OK et bandeko musu batikala ka bongo. Quand est-ce qu'on a commencé à faire les émissions? C'est pas parce que tu as une pression. Tant que l'autre qui est là, sili, n'est-ce que tu comme sélectif. Moi, ça les émissions moko na poto, na mutu ya poto, jo matope. Bobo ya ina nko sa émission, obligé fali pour pas sommer non ba matériel. Te mutati kala ça l'émission ça fallait sommer avec ba matériel à te. Surtout sengi mutu to le quand internet on écoute ta vidéo à te. Par contre ce qu'on a dit c'est que biso voyager à la va-vite. Tu comptes l'ambassade mercredi. Jeudi, Pessi Bisso passé pas, on a 16h, on a 18h photos, on a 17h30 photos en aéroport, 18h tout embarqué. Aux monde. Donc, il fallait tout compte à Mangou, et puis tout si mandia to kende. On ne s'est pas promené avec nos caméramans, nos monteurs, yon deux a monter la vidéo notée. Donc, ça, on t'a même pour filmer, ça, la réalisation, c'est qu'il faut voyager dans le caméraman, non? Donc, tu voyages avec Bisso dans le téléphone, na Bisso. Et arriver là-bas sur place, on a vu déjà que à chaque fois, sur la chaîne YouTube, il y a un Congo, tant comme la chaîne dans le pays étranger, il faut se reconnecter. Pour ni signal à partir à Kuna. Sinon, on sait la YouTube na haute. C'est le problème que nous allons buter. Le temps comme à Kuna, qu'on s'intégrer, qu'on lukaroyeba, na filmer nini, na ça na monter nene ça va tout subiso l'accident de monter na téléphone Kuna. Même mon bayaka ko to ala ranae. Aza monteur, réalisateur, caméraman, à monter na téléphone, te mumbaya yekoli, logiciel, obiso mobuto, ando bete abso tolwa, mikolo nyonso. Biso tito yekoli nango to sele on a kini a sele te. Tanga komi kuna nde ba komi ko expliquer, ayo yekoli lango kuna. Nda komi ko kakoluka ko utiliser. C'est-à-dire on s'est adapté à la situation. Donc obiso za lo bezaka que tozaka kuna te. Toye sans matériel. Le temps de s'imprégner, ça l'étude du terrain, comment s'y prendre sur un sol étranger. Même dans la langage, on a dit qu'il fallait faire ce matériel. Pas du tout. Mais ça, la bémission, la va vite. Nous avons un téléphone à tomber à filmer et puis on a côté la chaîne. Mais on travaillera de manière très professionnelle. Nous avons toute une équipe pour ça. Peut-être que tu vas éviter. Il y a des gens qui ont mais yo bikaka congolais soit na motema mabe a sorti ba propos du contexte ba yo ko sa mambo lokuta biso ko senga fallait so matériel te déjà ka obligé biso to za loger si ka monter matériel ngati ngo wapi et puis to kende combien de personnes pour to banda tourner na fréquence ni pe na matériel on est dans l'exposition na plateau ni ça dit so même matériel il fallait que so pe na plateau. Si vous avez logé sikamoko, tu as une solution. C'est-à-dire que tu as logé sikamoko, tu as créé quoi, tu as plateau, etc. Mais si comme ça, tu es indépendant, et ça tout ça, que chacun fasse ce qu'il veut, et puis après, tu as na Kinshasa. C'est-à-dire au sali makamno si après tu as zonga na mboka, tu as kuna tu vois. Donc nous sommes les encore le kuta pour foyer que bisonné to kende belé ba sepelate. Jalousie c'est un cas si ba sepelate. Ouais, jalousie ça qui parce que babi bino dab na bino on te mais est-ce que dab les a engagé na victime? Tous a tant engagement monté. OK. Tous a tant engagement monté
totikala pe kozala na engagement na te yobi ke biso to sala dab sango moko ya ke fala pesa biso mbongo to sala dab ozomona pourtant fali fait partie des personnes justement qui alingane lo ezala malamu parmi les personnes biso to betela qui porte baki ndeko tozo sala projet moko ya munene que tous en a ba cadre bien bokenda na ba chaîne libanda bomona ba onde ba yamba bino na besina ba confort biso pe to créer lo quand eza na on internet ezande na confort ozomona et parmi bato to sengaka soutien na bango accompagnement na bango fali fait partie ozomona mais ko ba ke falinde asala dab so to lobi bongo parce que maman Malienne sponsor na biso lobani parce que Malienne est partout sur toutes nos chaînes ozomona biloko la plupart biloko bato bamona na kati ya daba ezaki ate euta libanda ozomona euta libanda ya kaka mama Malena aza na Canada siko biloko euta libanda ezoya Bellevue a faire partie na bato ba compagnie biso nani Lola Madinga a faire partie na bato ba compagnie biso ndenge fala azo faire partie na ba compagnie biso pasteur Mike Kalambai bato baze belé ba compagnie biso c'est-à-dire ndeto zaboé. On va dire merci à toutes ces personnes, mais notre sponsor a été pour beaucoup. Ce qu'on regarde, ça fallait charge wana ya olobaketa muto mona bo mona ka investissement ya fallait za akati. Non, bon bando kebete ya fallait porte na tongo tipo etc. Les musu na lisoto beta ya kina peut-être qu'en ampoule. Siko yo kan son ndeye mtazoleb so location ya bâtiment mobimbe puis après ça azui suna ba matériel et tout yango lo bilo écrit ba muté ya mabe. Biso to beta lisolo na te mukilinde beta. Non yango bazo akize bino da bolinga bato balobela fali te donc bino bozaka na subo moni mutu mo akomo lobela fali bokomo bundisa ye ka mutu ana tiko lobela fali ka bino misatu yo bev na momba ya bolobela fali nuance tolinga te bato ba salir fali mais to somela na ba problème bato te. OK. On déteste mutu salir fali. OK. Na makambu yo sala en pensant faire du bien pour lobela fali so salir fali ça on apprécie pas mais on s'en mêle pas non plus. To ko apprécier te de loin. Mais ndeto zabo biso nanu te to telema to bando lobake to lingite mutu ba lobela fali to na monopole wana te to na droit na te fallait za propriété privée na biso ta to za ta na kata ceinture na te to za même pas prêt aux ata proche ya ceinture a fali et puis babu kana ba lobaka o bakende ko funda ba lobe makambo batukuna o tu na bureau fali mobimba boye bisabino non ba zwa ta appel ya demeure te to ya mombaya to ya bef to yo funda mutu non ba zwa ngote toto yo ba mutu aza mabe bolongole pemenya ya vie mutu aza bo jamais baza wana pe ba yebi yango et puis bazaka surpris yo ka biso to sala mambo bongo non to zo ta conversation mo bongo te fallait lobaka bi batu musu baza na sola na bango ba musu na solola na bango te même na kati ya bato asola na bango wana peut-être que dabe c'est ils ont fait peut-être écouter bo ka ba mombaya ba bête to lo bango ezelo ko pe obomba te ozomona mais au grand jamais on a des opportunités on a 2 secondes na fali na sola na eza na téléphone to na présentiel na lobali kamu na ngate na ba nobeta likambu ya mutu pendant que na kata likambu na ko observer na projet mo boye mse écoutez combien alinga sikoyo na ndobeta no lisolo no na fundo na ils ont dit écoutez na mutu aza millionnaire olo sola makamno comment sola makambu ya batu mo boye écoutez ko apporter là ko écoutez l'autre et ba finga na bango toutes ces opportunités okuta na fali to yo sola na to beta masolo concerné biso so to opportunité okuta na papedi to beta masolo concerné biso ezala keli cherosto na ta na téléphone to sola mam na biso to calcula mamba batute parce que les gens se sentent menacés par nous pourquoi obindo za boye sara mutu ebi ba compétence nao ebi que sera dynamique sera maele sera za businessman so akute na maman Maria Mbondo a recoté les projets mon papa ya ko valider bimi simbongo muta comment se sentir menacé par toi pourtant yo tant on va na okuta na maman Maria peut-être ko beta masolo te on doit comprendre c'est-à-dire les gens se sentent menacés par les compétences que nous avons et ils pensent que la compétence na biso en fait en réalité ils étaient obso lobaka et ande ba mona question ba mona des mères mingi ba pese opportunité on ba ko pesa ngate pour des mères à maele des mères à boloba en fait ce qui leur fait peur ce qui leur font peur ezara oh biso toza na kati na biso aussi bi point moko ya bien la profiter là tout ezali na kati ya émission na biso lelo te mère ba bengana la majabu te majabu ba ko bengana de mère te ba ko bengana Sarah to la te je fait de mère Sarah majabu eza cour communauté et a wenze tes entreprises quand même
Bango bengana ni Demer ni Saratola. On est et on reste les enfants maison de Madjabou. Et c'est pas parce qu'on parle pas d'un sujet que va bengani biso. Voilà. Parce que ndeto za bobi ko bengana biso na Madjabou anine. Ota la profil bo mona sou maman Mariam te. O mona Aristote Nzuzi te. O mona Sarah Vaillante. O mona papa Roy te. O mona pasteur Lord te, pasteur Mike te, ba maman Sanda ba sœur aussi ba ta de. C'est-à-dire o mona bango sou te. Pour te banda ko tchaka ka ba capture na ba réseaux sociaux pour mona que tozara toujours en contact en permanence. Est-ce que bino bo surtout ki bo moni Rafiki, biso to parmi bato ba yeba ke Rafiki mo bo ko yaka. Donc tu es que biso to travailler na biso na ngote pour ba ko sur notre internet na mamba bana te pour ba ko malobi papa roye bana mo amike ba kuna ba boke bana bana ba obebisa bana bato ba ko violer bana bato pour bozaka na ba idée ya mabena mitu. Bon, le no min Barcelone que ake bana mkotika mwana na maboko tata na parce que tata na yako abuser na mwana. Soki ba chaki biso ba internet to sa communication makelele soki leke nya kokoma. Boke bana bana wana. Ba linga ki na bango te bana bazala associer na makambo. Bana bazala stressé. Bana bazala pe stressé te bo bana bana ba miniature. Yango biso so ba kolo ya internet. Même ma page de communication Rafiki te. Baboya na ba page. Donc so moni mutazo cha peut-être que tu as accompagné parce que bongo Madjabou futa biso na Madjabou talent. Mutu non ta futa biso sponsoring na bongo. Azate. Et puis non seulement ba futa bino chaque mois. Mais so baza en conférence boké ba futi yo lisusu. Ngane tinga na futa makwa na kata contrat. Oloya osala na concert au futa mili susu ngasko imaginez-vous que non seulement na nyonso na futa ma na ba carnaval ngam na gera ba carnaval na futa ma li susu c'est-à-dire to futa ma to lia bien na Madjabou o que lelo ba lien o to tisa et puis ne bazana ba ozala plus en confiance na biso bato ba yeba kala kena bato asika pour bazana niveau ya méfiance moko bozakisa ba motema mabe na communauté oyo ba yango lelo ba postaka biso te na page ba loba na bino bazalaka na biso ba sala ngote ba mekate biso moto ebe sika toza place toza nango pa na bango eza sujet polémique te eza sujet débat et puis bo kanisa te que so bengi maman Mariam biso en tout cas to se séparer na bango yo ndimi a maman pasteur lobelo ko esa lo plaisir pour lui exposer bisoté biso na yende to yeba vérité tata pona biso ne to yeba vérité et j'en passe voilà. Donc ba débat le ba sujet le kutana boyaka nango wana boya soka contrat au ba résilia poto ndima contrat résilia boya biso na document ba banile ba contrat na biso pour biso ndima voilà parce que tambola na preuve information faut tambola na preuve merci beaucoup to kangi na biso parenthèse voilà ngala lobakara soyi balongoli biso bongo bino bozwa bino tendeli biso balongoli biso bongo bino bazo neti nga bamona nga na sala toujours publicité bilo ya Madjabou na sala toujours pour Madjabou neti toza boto banda Madjabou talent écoute pasteur Mike kaza le 26 mai awa na Zénith de Paris ya nini yobi te nga na ke Zénith ta pasteur Mike alors toi na visa ofele toi na délégation visé zongi susu bato ba se faire ngote et tali ba biso to na tourner pasteur Mike na Zénith da bobimbe kende lisusu babi Zénith de Paris le 26 mai avec le pasteur Mike Mbaïda arrive oyate biso une délégation ou pas on est là donc voilà demain Nyangi poto na bino parce que zo bela pe poto ango et lequel il fallait pas problème est belé on voit qui awa tout le monde a bino bon mati avion vous allez qui ensemble mais or que mutuna qui na ba idée na e mutuna qui na ba ambition na e mutuna qui na ba objectif na e ninga meni bino poto o sepela na e logo mais bo PC merci ba pesa na mboa yo posa que faire partie na katia groupe na katia bateau ba qui sélectionner message na eza nini analyse nini ko sala parce que babi ba scandale salama na groupe wana mais na liro tozo kende ba audio ba te kobima et ce groupe on zalaka te me ba audio etikala ta groupe ekufa ba audio etikali en tout cas ninga meme biso ningo lobi ndeko na biso ya na biso congolais lo la biso azumbo on a été en jeu après c'est biso opportunité mutazaki na idée na c'est vrai ngapi na kenda poto na idée na ngana mutu
nga kende pour toi na pena aider na mutu elenga par surprise nga natiki mobali natiki mwana natiki famille na kendaki nga na mwana liboso ya mama biso et puis fille unique na petit frère nanga wala ni ngai pas maman biso ina que 11 ans toi ni kara makasi donc na roboté tu vois tant on a opportunité na oketala opportunité on na oketala ndena iba pourtant on zara na ndenge nini avantage nini na na lobi songa pe na décider na bimana ki libanda musala nanga so pe funa kesa na libanda mboke ozana condition nini ngai ide na ngekende bongo na sens à curiosité parce qu'après na lobango toujours so vivra na moi condition moi ya bien na Kinshasa ko keva na poto il faut ezala pour une raison valable il faut ezala na sens ok luka vite pour na kinde ato luka vie nga na Kinshasa mobile na nga salaka ngai pe YouTube ya musala c'est-à-dire biso mi ba to sangisaka 1 centime pour to ko vivre parce que so ezaki ke to zaki kala msu liboko moko kaka peut-être na ko ba même souvent na gotika na poto eloko la osala peut-être au sangisaka tu vois ezabilo ba calcul mais d'abord premièrement to kendaki musala ya mutu amimaki biso pona nini likanisi ok kotala soki poto eza na opportunité eza parce que eza visa ya mulai ozo comprendre na visa mulai wana tu te dis na ok nanga mais après non ça na visa na nini est-ce que na kozonga subo est-ce que tu vide comment na suka na koza décision nini avantage nini na ko c'est-à-dire on réfléchir na nyonso wana mais réflexion ne yaka après ko sali oyo ba memelela ki yo na poto objectif dans chose à kinini raison to kenela poto za kinini alors malheureusement bandeko ba confonda ki ba faire passer ba besoin na bango prioritairement maintenant to comme na poto na moni pe condition à vie à poto et na revoir lisusu réflexion na nga sur mokila ngo poto na silisi na zongi lobi pe lisusu soki balobi visa ngo eza activité to expiré na roluka sous visa mususu na pays mususu pour na kende sous kotala sous bamboka mususu toujours na cadre pe ya curiosité mais so eza personne na sens à mission de service okenda no musalo ba memeli yo soko silisi okomo kan opportunité mboka mpaye ko pesa yo mais malheureusement tozaka na même manière à réfléchir te résultat pesi yango yo soki nazaki motema makasi ndenge na loba fali azui ndenge na ba fali azui équipe na ezui parce que au fait motema malamu ko leka na niveau te fallait on loba na biso te que en acceptant tout ça ils voyaient pas les risques à mon aki yé mo loba en émission mo lobi soko zo kaba ko kabate pour attendre quelque chose en retour yo pesa kaka motema ya mutunde c'était quelque chose qui allait dans ce sens-là. Alors, ça veut dire qu'il s'attendait à tout sauf rien. OK? Mais à un moment donné, pourquoi on doit laisser l'opportunité à cet espace-là de tout sauf rien? Pourquoi ne pas empêcher que le Wani koma kaka? Des fois, à un moment donné, au bout il n'a pas les kamba mono mabe, moi éviter qu'à comme on est cité na ba bêtise. Voilà. Parce que sur ma kelele l'internet, ezaka bato bakendaki nde babimisi makelele taki ke bato libanda ba kotumbola biso j'aurais compris te ça dit nyamo ebomaka ebebisaka l'idée ce zara na kati non ça dit bato babebisi makambo ezaka bato tozaki na bango en interne et puis ezapika bato tozaki na bango en interne te mais eza bato bango ko nde baza plus na besoin ya opportunité ana peut-être que demeure parce que vous avez na ba contentieux ebelé tellement que il y a des opportunités pour nous, pour ça, ok, nous zonga. Les opportunités non pour nous, au kima. Au tonton be va abi kima na kimia. Ni tonton be va comment mikolo kima na kimia. Nous avons que bah tu vas préférer bah créer bah brouille belé. Tu vois koko kima no pe na kimia ali solo te. Ya na oli solo kimi na yo. To salika likambo to ako sala stadi to koti to bimi to koti to bimi. Après à un moment donné, au livre na yo. Ba bika kenenga okota obima boye, akota obima susu. Nous avons kimi na on a kimi anyos. Ozomona. Mais malheureusement, ma mosa mi bongote. Ba tumsu ba préférer ba ça non makele belé pour na peut-être justifier okima na e. Azolango ba raison. Azolango ba raison. Ozomona pour tumsu somo na sali kambu yo kanteza na te, eza na objectif moko X ou Y. Il y a pas ces akaka. Tant au ça makambu. Est-ce qu'il fallait moi qu'on épargne té tout à table l'amour rêve ya batu tout na milieu musique à réaliser en haut pe ya ba jour té au ba bomba passeport
ya bambula ozomona eza pasi. Merci beaucoup de mère tolali tolamuki babimiseli biso pe lettre babi désolidariser na ba journaliste kata bango te kata bino ba cheka kasi désolidariser ndeko kata na lingala kata na lingala ba bongisi yango kaka désolidarisation eza ko kata so ba journaliste wana oyo baza ko finga na kombo ya Fally tango lettre wana ebimaki na banza na taka live na yo balobi na yo bino te koyoka pe lettre wana ba phrase ndenge ekomami ba parler sur bateau bazo finga. Mais pourquoi pas il fallait qu'à placer ba kombo ya bato mais ba généraliser na ba innocent ba na kati banda ba kenda poto ba fingate. Au moins ne to va no boy. Est-ce que jusqu'ici to tan comme mutu? Non te. Mais au moins que ton émission ici en tant que ta ba finga. Ouais. Ba que to indexé bon pour ni mutu fa se sentir concerné. Parce que yebi ke Makamba olo il faut zakana pour na osala ngo. Celui qui se sent piqué. C'est la conscience ouais. Ozomona, celui qui se sent piqué pour biso de tobeti solo boy, il fallait ayeba ki que peut-être ba conséquences kozala, batu mususu ba bato matende tobeti so to lobi batu mususu ba kende na banka pour na éviter makelele, mais ba kelele ba éviter ki kuna ezongi na ngokaka. Momo ka batu ba hôtel mabino, bolinga ka ba mabino pona nini? Baninga basali, est-ce que biso otangi baninga? Ozomona, yango na pesa pareil na kati ya note wana. Na tangi na monde kenga na concerné te. Si ko bato ba silika po to beta likoli solo note, eza ba fan ba soutenir bato ba concerné. O ba tangi ko ba mutu te, bino bo kansi bino boza ba nani mais po ni bo s'agiter. Bozwa kimia. O bino, ba moni biso yo s'agiter poani. Zwa kimia. To beta so, ba pasali ba makere ba fingi. O s'agiter poani. So yo yebe ke yo ba no ça les est noble, les est na logique, les a raison d'être nango. O s'agiter pour nani. Ozomon nde notwana. Notwana ezobimisa quotient intellectuel ya bato. C'est-à-dire l'artiste n'a pas eu besoin de citer des noms. Équipe n'a besoin de tangate. Et makomi o ezanga kombo. Et puis si bato trouble, kolega kuso ba tia kombo na liste. Grâce à kata ke ba citer kombo, moni quand s'agiter na internet. Quand ça s'agiter na internet, pour conserver bi que na salaire mabe, azu azongi sima. Afaine. Ce que muto zo s'agiter pour ani. Pour likambo balobi ayebi ya solo eza ye, to ayebi ke likambo ani oza na ba conséquences. O senti ba na ba discours ba komi ko se justifier. Ngako tuna sali, ngai bomoni. C'est-à-dire batu ba komo multiplier ba parole. Le likambo ko lo ba ngo soutenir na makamba no sa ba komo tiseli. Troublement boy. Tout le monde a accusé, batu nyonso ba komi accusé ba sombi bino na o marché ba monter na Koffi Olomide. Demain fait partie na liste ya bato Koffi a sombi parmi ba journalistes ba kende poto yo pe komono ezana kati bazo accuser tout le monde. Na yemo vie bololo banga osoma muto wanga. OK. Pour nos annonces live na olia mbongo pe na obeta li solo na jour na heure na ba preuve. Ba somba muto wanga te. Na yemo ko obanga, ça dit mbongo wana penza na saleli yango pe na osala en live. Et puis nous avons étalé boui. Ayebi ke to beba na ngane na kala. Ka pona ba makamo ya ba sindenga ba voice, ba na woloba na nga mambo afali, mwasi mo boye, afingi nga na fali ba propos très sales pour ne pas dire insanité etc. Il y a les qui na mwasi aya sa mêler na selon ba live na chaîne nga. Ebi ke nga na mutu ba ko sesa ba jeu wana te. Obi ke ngandi na abonné faire partie na bateau yo. Ngana yo lo ba ma musique na fréquenta ta musicien monté. Musicien moko onga fréquenta na milieu musique ya ka Fally. Yami balé Gez. Gez ma wete kutu no compter te pour na yeba ni avant à la Gez. Yekutu camarade na nga ya avant azala Gez ma wete. Mais ka Fally. De ces musiciens on a fréquenté ka Fally. Tant comme on a quand on a gospel de tout écouter ba pasteur Mike, ba maman Sandra. Mais ka Fally, na répétition liboso na ke bana na bota mais répétition Fally. OK. Nebi na mama ba musicien te. Donc musicien monta ko yo ko se nga likambo yo loba. Nga na zana de mere, nga na kutana na de mere.
Kutu to na banda mission liboso na linga na yamba mignon Abraham na sane télé réalité amona ka jour na ko sane émission banda na tira lo mona nga souté et puis na ko poser ata ba question sur ba musicien mo souté pour na yebe bango te do ba je wana ba ko sa mona ba tunyoso na dabti OK pour déjà pour que muto bimisa mbongo abimisa mbongo na voice moko na conversation moko na obeto liso nango OK sima même déjà pour muto abimisa mbongo aya ofuta demeure et les capangate il faut soit un manager na biso Mobutu et puis il faut soit un coordonnateur pour Mobutu na coordonnateur biso après coordonnateur adjoint za Mombaya c'est-à-dire que deux personnes au ba valida ba contrat tombongo mo quelqu'un qui kota na dab ka bato na mibale ce que yo réussir au gagner Mobutu et pour convaincre pe Mombaya ce que za vie bolo à côté na porte ni la porte à toilette. Ah, ça dit bah éviter qu'on justifier bah acte poser dans les réseaux sociaux en accusant les autres. Il y a marambo bon ça la bien à privé. Kofi Olomide a produit qui na Bénin na festival à Vaudou. Vaudou to eza église spirituelle entre parenthèses ya bananyo et Kofi azala qui invité pour la robeta na festival wana. Na Cindy Leker. Alors, quand la événement na bango, concert na bango, et acte moko ya kitoko penza te salemaki kobimisa kotindika Cindy le rôle la danseuse pour Kabina et de longue ya Cindy somona ke ndeko mwasi à se sentir voilà c'est pas nangote et batindika ke pa bina en même temps boy kobina ya yembi et era sali recul pour na ozonga na sima Kofi Olomide botoli micro akomi mo na deux micros et alors otiki soda sa munduki liboso abato na kati ya bitumba na ebité tango mona une vidéo na réaction na ezakini papa tika téléphone bon nem so rappeler quoi musala ya voza madame ah nem so rappeler que quoi qui non musala OK pour les gens comme on dit madame première dame présidente madame tina podium parce que c'était on a qui musalat ça musalo yoyé là mais après il faudrait savoir aussi une chose c'est que na musala leadership ezala kaka na minta na patron na e un homme mobile unité donc il y a qu'on se comporter le quoi baza sur le même pied d'égalité té so il faut ça les comme il faut ça peut-être que qu'on pousse en avant des manière hein qu'on peut ses valeurs au madame za liboso ti yemba tibi na zala wala et tout ça mais est-ce que c'était la musala mais enfin un musicien mon pe via binarat musique qui na mabina. Mais il y a une manière de faire au fait. Oui, vu à la rana, azanga mo lokoana. Azanga lokoana, asalango ba brutalité mo ba blo mo we. Oui, respectable tout et honorable tout et singa za la moi sine ou pas. On mérite ba t'indiquer bon côté. Surtout que ils ont un cadre professionnel. Et puis la tête talent. Loba na litui na miso bato et puis au monde na et sonner mais peu importe intention et ça qui continue au salabo. À tout ça là qui prend avantage na yé. C'est ça. Mais na manière au sale et puis si connotation moi bien té. C'est-à-dire que yo mo nyati dans 16 quand mo fini dans 16 quand yo mo tout ça hein. À un moment donné, et pour botoler micro, c'est humiliant, c'est honteux retraité à Bassi Boye. Vie, on est côté Bassi, on est via Zarana moi et le quoi on a envers Bassité. Il faut vieux zone qui s'en a nous moto on a moi si soit ça là quelque part et que nous t'indiquer bon au moins on respecte tu na pas baneni au loba na batu. Il faut baneni au solo là na batu, nous se comporter et dessus comme moi c'est on sous moi si now. Hein? On dit relation bon ça on peut ça ba bisou na on peut ça ba mbote na misapika pour prouver biso. En réalité dans les fonds elo exacté. Non, amour ezala na moment té. Tu vas sentir moi quand même considération moi boza. To ya ko prêter aux intentions aux allez na ngoté à cause de attitude now. Hein? Taka leo ba ko selo ko mo futa biso c'est ko futa de abato. Merci beaucoup de mère. Parlons un peu de la politique. Tu continues la politique, mais tu as parlé sur la politique parce que tout le monde est artiste na biso. Bah ça là qui dépose na bango de baloba en anglais, bah ça qui demande na bango, il y a députation et bango nyonso ba bimi ba candidat malheureux.
Toké Nangamba Weranson, je crois que ça c'est la deuxième fois, Weranson a postulé et a Zouate, n'a habité des mers. Et ça, Wera, a répondre à la critère T, topé, Wera, bazo katakaye, parce que ça lipe vidéo, mon quoi, atangi kombote mazo accusé moto, akatiye, que, vota qui est, azana bani, preuve na nyonso, bakati ye nzamba ko justifier mutu wana makambo belebele tout ça là na ebité na ngamu na analyse yoko sala Weranson pendant l'exit décembre boy sans générique sans album a mis pesi na politique azaki na bolongu kuna pona osa propagande mais asuka candidat malheureux est-ce que veut continuer musique j'ai déjà carrière pour la musique et c'est Sylvie nango oh ça là mais c'est la vérité oui raza sune loko perception la musique te a sune loko prouver bisoté logiquement il faut que tu ça une cérémonie mo jubilé la musique na et à clôturer na et toi tiki na parce que ba vie ba sali de nyonso ba pesi de nyonso siko vie retraite na ya lingatika akende na ko ça la politique justement c'est ce que je dis je te rejoins donc ça dit amoni que pas tika ake ko sala eloko mususu yusundo pe on a kota politique donc ils ont embêté que wera destiné ko sala politique tu vois alors les a pas si on to bander oloba que na ba comédien ba na même problème na ba comédien ba na même problème c'est dit ba ozo ba place fait ka espace na politique té mais culture baza na ba ta culture baza quand même na regard moko sur la population bo pe ça ba espace baza ne serait-ce que ba député so bo pe ça ba ministère à culture ba gérer té ozo mona et ce qui pensa ba falsifier qui ba voir un vieux et qui torotin tant bozo ba que azo répondre à ba critère té cause a député za ka ko leber la peuple ils ont qu'à représenter peuple donc orientation ko ya nango ou razo faire partie na bateau a une influence na kata société ou a pekisi chega yo ki wera ko le représentant de la république muto bonga ko représenter peuple te penza lui qui a drainé des foules derrière lui Yero a téléma bo atondi sa ba stade sala bo sala bo donc je pense que parmi les personnes yo ba leader d'opinion de toloba kolobi likamozo impact na kata société wera fait partie. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous avez député. Vous avez pu avoir député et si vous avez pas dans province, à 5 000 Kinshasa, et pas parce que la bande, il faut qu'on se le dise, vous allez être très considéré, vous allez être très respecté. Et à qui c'est fief et à qui toroté. Ce qui peut avoir falsifié qui va voir vieux, mais nous avons que l'élection faut la transparent. Il faut dans la transparence, il faut zapper la droiture. Bozo yé biception que ça bongo. Mais tout le monde a marre bongo te. Surtout si on a ba preuve né que ba voter qui et ça qui toroté au fait. Boti ko tout qui ça va mité mais bande on a biso ba comédien, bande on a biso ba musicien et tout surtout pour na wera. Net pour na ka ba comédien. Ba comédien c'est vrai que na mambo ba sara des fois ba scandale na bon na réseaux sociaux ont un impact très négatif sur ba image na bango. Yo ko mona ke ba ça ba poste mo important na mo ke oza mo passe. Mais quand même parmi ces comédiens là, c'est pas n'importe qui a postulé hein. Un homme comme le président Lombe Soukari qui est un maître avocat, un comédien, en tout cas ba comédien babi moto akati bango aza abakouk. Olandi bémissioté. Olandi bémissioté. Bon, raption na makambo. Babi moto akati bango aza bati ka ko pesa bato wana ba placement boy. Bo so mtakati wera nan. Bati ka ko pesa bo bato musu bo zo. Est-ce que bana point na ok ça mamba bongo. Bana influence modèle wana. Bati ko pesa bon impact peut-être ba valeur ou bana ngoti. Non, c'est faux. Ngana ko pesa ba on place wana te au fait. Mais seulement mon regret c'est que bato maye les lois ba papé Lombe. Ba maman ani biasi. Maman Kalunga o ya battre campagne tozo mona pe boy. Une femme battante basée belé wana ba postulat qui baza mérité ba président Calais bazo mérité mais bon les Mbappé te faut bozwa place kana kati sika wana lobi pe faut comme bino le baba kana ma gérer FPC donc bino pe faut lobby ezala pe comédien mon ba place wana yo simba. Parlons de Junior Mpiana o aseku celibiso JB a fingisi amida azo continuer ko fingi sa famille nae Junior Mpiana qui ne reconnaît pas Royeba Kofi Olomide, mais au moins Aebi Didi Stone. Émission à Junior Mpiana, à l'occupeuse, à côté de l'actualité, manque à respect, manque d'éducation,
ou bien ezaka esprit wenge o vie na ya zalaka nango et quitter die petit saleli pega esprit wenge pour esprit wenge eza pena ko bouder na kati au moins appelle junior en va na plateau au moins ka mwana ndako mami ko sama monde sitoche na tena bi au moins te ke simba te na mungongo ne lobelo au moins ka ke oza pepe na kati makamba mais ozo meka kaka au fait ngana oloba ke ba papa ba tenir mwana rigueur te kasi tibokanise ke ba comportement na bino ebebisaka bana biso moni il faut que pe na banda kuna bino ba comportement na bino ebebisaka bana biso te il faut bana ebebisaka biso bana ya batu te il faut bino pe bo se sentir bongo mwana il faut avoir tout le monde pe Davina Gola na moi teinture na mutu Davina Gola pas user ma boti emo pe to moni pe mwana mo boso pe nani asali pe so pe nini kuna emo to moni pe so ki nani bo comprendre que bozape na part de responsabilité na bino na oyo koma na éducation ya bana bato bele ba beba po batala na bino ozomona to bino wande ko yana ba kisankara neto wande to benga ngo kisankara ba boya ka bato bandima ka bato te Blanchard Mosaka papa za na bana aleki aboyi mutu boye bato ba mona bien bololo yo po bengi pe mutu na alobela ko aleki pa boya sali bo bana bino pe bazo mona boka se kapsone to banda mona poto boya bato na ba plateau na biso bana bino pe bazo mona ba conflit na bino bo sala ba ko sona na bino ba obunda no ba guerre na bino e salama na TV biso so to mona yango ezaka un impact na ba vie na biso te ya pe na impact na ba vie ya bana na bino yango faut bo vivre yango. Ngai comportement junior piana, je n'ai pas du tout apprécié. Pourquoi? Parce que au moni ban il faut bas à la dissocier na maamoyo. À cause à la moi na musicien sali pe musique arane pe na polémique. Et ngai longole pe lo te biso soto bi ke vie bolona papa na ba yo na raté pour na ba spéculation to yo ka wana. Ce que ça ma pe na bongo. On comprend parfaitement mais si on voit moi na azan bon terme à respecter papa mon na TV biso ça so ka bien tout le monde en soirée qui na concert à Fali est-ce que Fali na VJB ba bongi ça non mais ba OK ne ba bien ozomona faudrait pas donner l'impression que yo za raté à famille au monde a Fali pas bon qui soirée en piano ko lelo au fingi sa maman abino suka lelo ofingisa mama abino e ko mama abino ba ko motangele bibanda kunyoso ya leki banda après papa abino et ça là bien te ko yoka que bado bando rappeler yango ponde ezabwe papa veka oyo benga papa veka congolais wana poto respecter politicien te donc bon ça en facilité finge pas miso benga ta kinto ko loba te veka quand même a politicien na boy na ba yo betanga bon ba diaspora mais est-ce ba diaspora bon ça a même retenu wana maman abino parmi basio peut-être abima qui na yaki a esimbité libolingo za bonga ki a esimbité mais a fait porter basi scandale te a sala scandale te et yena papa na bino lisolo na bango et sala scandale te na réseaux sociaux ko lukate ozala mwana oyo o sala ke scandale e mata e baluka biloko za ba connotation mo auto ko gérer te OK zwa kimia aussi okolindo ozana na mandefo ebele na mbanga oza mwana mukiete oza mwana pe et puis oza kutu mwana te ke oyo mama Amida bote na mobali muso après jibe non mwana ya Amida na jibe mpiana ça veut dire koza mwana oyebi wenge yo botami na kati ya wenge tango zaki wenge papa bino na mama bazana mwasi na mobali oza te mwana ya Amida na mutu mususu non ça veut dire koza mukolo so botamaka na entre Amida na JB c'est quoi mukolo oye mamni to loba na mona bimisi moi son na ye peut-être olinga vie à visibilité via matalana oye mabe est-ce que papa na oye moko ta fuli na ba mignon Abraham te tondimi a fuli na ba professeur Gilles qui ben te tobimi a fulot papa na fula yo papa na zé na succès déjà junior pianezwa combo déjà et c'est vandi mais que ton père puisse peser de son poids pour te donner la visibilité dont tu as besoin au lieu de t'attirer des problèmes. Autant mon la garde du corps. Ba fanda ba tumsu ba robeto ba sale ma benanzelata. Guerre a confirme musique ozo kota yo kokango. C'est-à-dire otuti ba tutu, otuti vie bololo, otuti seleo, otuti c'est-à-dire otuti ba to ba papa no ba ko bota o. Zalaka ande na respect, za na considération, za na discipline. Yeba ndenge ni retraité bakolo parce que le terrain oyo koto eza terrain ya mabe ya ndenge osakana te bana wera bazati
bana we rabaza baratre poli batanga yo mozo tanga ba classe ba yano batangi na ba Sorbonne so na ba nini c'est dire oza bandeko batangi bon oui kitoko tangi ba CV ba yano yo motangi wapi qu'est-ce que tu deviens c'est ça au fait tu peux faire la musique au Rolanda lokola papa na yo même si musique non kaza non ka ba musique bana so ba wesh ya ba poto tout ça et quand on en fait kuna sache comment te comporter surtout oye ba Didiston oye ba papa na été on nous on dit aux côtés à conflit à Vienne à Didiston maman en Italie maman abino na papa nous ba kaboni na côté maman na bon ton le bela on te va salango proprement OK arrête de te mêler de ces histoires fin ça papa non jibe to fin arrêter à pour aza mutu mo azaka na ba problème te jibe se respecte comment to ça analyse sur ba vie bolo mais jibe to simba kete parce que vie on aza na mabe na to ndimi ani na orgueil ne to ndimi mais vie na zalaka na ba problème te ata ayoka na tena fali oyoka bango te ba bendani ba tutani ba sali boy non c'est un comportement papa note Demer ba signaler nga kuna minutes na sengi. Bon ba c'est abiso quelques petites 5 minutes pardon. Na sengi pena na sengi na bino 5 minutes. Demer mokilezo loba pourquoi Manika osala ba sortie médiatique Demer ozoyate. Soke zalaki bato mosusu. Moyaki kala pourquoi ozoya ko régler Manika tazo sala ba sortie médiatique azo clasher sur Fali. Pourquoi Manika ça va sortir médiatique non yate Manika ça sortie médiatique aux a liboso te banda to zena poto OK abanda oso na dia kala banda to zena poto te okot ça penda Fali sortie médiatique à liboso pe zeda sortie médiatique surtout Manika koti Fali nani a surpris na maman Manika sali avant ngana yo luba o aza surpris nani ndite tout le sala ma mususu nde to ba paya na mboko combien de fois asala ba sortie médiatique na ye o toucha Fali pene toutie na nzoto bo combien de fois ka ye wana lobi yo rappeler biso bo lamu ya Fali na vie na moi te ba changement lobi ye wana yo rappeler biso ndeni Fali aza bon frère na ye ndeni Fali mema na makolo ndeni Fali mema na makolo tala Manika loba na nga de même ko Fali mema na makolo nenga mema ngande no mona kokomi ta niveau challenge Manika pesa nga ono koko sala c'est dit no koka kate peut-être tika na ngo sila kana koka kate Manika gagner kota na beli na ndimite ke Fali otanga na makolo ya gagner a gagner kota na beli pa na yo ko ya boy Fali o memanenga na makolo te Manika gagner nga déjà ozomona c'est dit Manika mama sala ezana ngolo monter ko soupre na biso te maboto sala ngo be mission na lobi awa ka tout à l'heure bokasi Fali mo aza surpris nani mo Fali aza na surpris te comment na Manika c'est-à-dire akamwe kutu te aza belle sœur na ye baebani ayebi aloba na batuke on jour maso ya nani Fali agangela ka ye c'est-à-dire Manika ndinga aza na ekamoko oyo biso soso to moni to cheka asali OK peut-être même qu'on doit s'étonner ça a pris beaucoup de temps bon na Manika même pas un mois même Manika ko banda oloba on banda kana puta sa banda gine déjà on dit vous meli kuto zinde moi ta mo ebeli moi maîtrise on dit moi ta ezaki ne mo ebeli bendika ne moi ta ebeli mais sinon au fait personne va se dire que to s'attendait na ngote non au fait même Fali lui-même s'attendait à ça ya on a biso na zema moté à mabe na ngena lobaka Fali azui mais malheureusement non, au fait non le bangote pourquoi parce que bonté de cœur ya mutu to changer en hôtel roi belle vie ato ebisi olobi belle vie likambo ko sa teko ola mkokuti asali na bat baza monter à malamu ba diriger ba sentiment na bangote ozo mo so to ebisi Fali que Fali na ndenga ba valeur na yo bato ko tia bon na liste te mais si c'est ce que aux recommandations na est-ce que vous que mutu azara kana la bénédiction pour na bato les musu c'est tanga meka que Fali azala opportunité pour na Manika kutana famille na yo bisali bambula lem so Fali etanga meka za la canal nga na zo visa yo ke poto alors so etanga me bongo so ekoma me bongo biso ko changer ngote au fait seulement c'est l'humain qui doit être conscient il y a avantage na opportunité au yazui il y a malamu za que Fali a poser acte mabe na muto a obebisa et puis ba tout lelo ba oloba au moni Fali po anyo meme bato nyonso ba hypocrite vous êtes des menteurs parce que boyebi que ceux qui batona bakenda te minno ka communauté lelo bo lo babolinga bo lo bana Fali Fali ozenga modèle babundela yo modèle bazala boye yo ndengo zala na babia yo ndengo sala boye o memi mutu boete c'est dire vous allez être les personnes bolinga bo rappeler na Fali que avantage la faka memaka batwana
absolument ka bato wana bakeni bolinge bosala yango siko lelo fallait même boko bomoni bato memaki non déjà baliste bande komanda na ba commentaire bo bande dia kotia ba kombo bokatala iso botia ko mama nikete bokatala iso botia ko mwana na eti ozomona c'est-à-dire biloko ekomi lelo ezate konde to yeba ete ke okomaka ekomi seulement boyeba yango lelo que bolamo fallait asali lobi peut-être osalango soute peut-être te na ndimite ko ça suta la pi ozomona ayebe na ke ekoma masali pour que lobi bobo ba kakabate a motema mabe etc yazane merci ba personne apesi bino pour lobi bozongele soute tango boyoka pour azana tourner États-Unis cette fois là tango ke tourner États-Unis bo tourner te falo memi ba tout poani tango ke ndola en Allemagne bo tourner te bo meke soute parce que o asalaki bo moni soka sala te bo linge bo finge asali bo fingi donc bozango kande bozui demain a été poani pour na manike pour biso sonde to bo to surpris te bolito baksani na mamboleki conscience abatu fui sala passeport fallait pour passer de manike visa Fabregas mutasale là ils ont problème te est-ce que ça est obligé quand on peut se visa faut passer un passeport parce que ngaka na passeport ba tuna kena sala ko passeport manika za droit so na mutu nyonso manika na droit so na mutu nyonso est-ce que so na ba ye wana origine ya ba passeport na bon to e bien ba misu le musu mutu ka ba finga yenda sala bon peut passeport to e bandeni abi poto na eza poto a compassion te ba yokele ma ya mami te eza poto a compassion akoti ba boloko pona fali. Et qu'on vous appelle. En vérité, il fallait qu'il n'y ait pas de Zéla. À cause a peut-être une raison. Tout comme à cause en a tort. Pour toi, la compassion, parce que quand tu vas bolo pour na fali, parce que fini qui te pour na fali, il fallait récompenser tali. Ah, manika bundi à poto. Oui. À cause a une raison. Soda makasi. Tout pas cause se tromper. Peut-être que sauf fallait zong samuté masima pour na manikia pour na babia. OK. Peut-être ya okanisia pour na ba. Pour elo kona bat ba lo bango trop. Ngana bundi, ngana fingi, ngana zui ba risque. Soda makasi, ngana zui ba risque. Nanya tindi ozo éducation tata na bino na maman no obafuango pour intérêt ya musicien. O lobby so azate héritage de ce qui na bana. Et yo lobby okoka s'en sortir na vite parce que ma beau salaire aux un impact que ba ko engager ta na entreprise mon côté. Le bureau kende bo esika opportunité ba fongolelo ba porter parce que au détruire parcours na yo, au détruire nzela na yo. Peut-être à cause en a raison. Toi pas se tromper complètement. Moya ka lo baba biloba lo bala no tout va border bo exagérer, yango ça la ke ba kangabino. Mais si tu as la fali culpabilité ou le so bakangame za rapona e atika la benga mutu te pse ke fingela nga mutu. Je suis désolé. Ngai na banda osa oza na plateau na ngawa. Nga na ndo sala makambo analyse niki fallait atika la benga nga na téléphone te. Yo so na niki na téléphone nga atika la so na fali te. Boka nga data lelo mkono ba les contrats bozong sémission. Atika la benga nga te belement tout na banda oza na ngona ndo zongo pariété. Fallait que la pesa mutu occasion fingele bananité. Atika la sala ko pesa mutu opportunité o fingele mama ya bananité. Basoda makasi bangwana finga bana. C'est-à-dire bo bimi bino moko bo sali makambo na ndenge na bino makambo yo zo sala ezaka na ba conséquences. So conséquences en prison. Au subir conséquences na pour na falite, pour na manque d'éducation o yo sali preuve nango, pour na ndenge yo moko décider aux risque. Pour ça o kufi pour na fali. Non. O kufi parce que yo mo za parents, oza maman, oza papa on dit mais on risque na yo et ba risque no même on esika wana fali so ka sala kango aota la babia fali so atali yango peut-être aota la yo kanti peut-être aota la ndenge o fingela e batu même so kota prison même so atali kake jour mo ba bimisa ke loko mo bolobela yango bien o sala promotion no kitoko o finga ati. OK. Les mususu asepela na ba délire na otango le kan émission do beta masolo na e o finga ati wana peut-être c'est ça même so atali bana atali ba avantage ebele. Comme aussi j'avais dit au début, l'aime ça éviter ma kelele. Aibika ke ye na ma kelele nene ngazana soka keta ko lekana be monsieur bandi ko loba tala akendika ya lobata kuna. Ata après soko baluka. To ke ni kaka pour na éviter ma kelele. Les mususu watu yona ba no batu mususu ba meme bon peut-être pour na éviter ka ma kelele. Na ya communauté na ya batu ango.
Aux hommes. Mais quand on risque on a besoin de binôme. Vous êtes responsable des actes que vous posez sur les réseaux sociaux. Surtout sur musicien, mon rota benga quand tu as malobana na monoko. Ou responsable nango. Bino bolinga po mindimi ça permet na ba musicien, il faut tout abo humilier ba touti souka po ba musicien ba comme va responsable ba acte na bino. Non, chacun va vivre avec les actes à poser dans mokili. OK. Merci beaucoup Demer, merci beaucoup en tout cas. Analyse na monsieur comme na souka, réalisateur bazolela. Mais elo moka o manika lobaki, il a musinga mo mukabi a sepela ina poto o ba memi était parce que ba sangisi na bato yo basala ki ya kende prison pour na fali. Ba sangisi na bato basala ki ya kende prison pour na njora. Qui c'est njora parce que arrestation na enda kenda prison njora. Njora après au finga fali, il y a banda au côté la fali. Donc bateau ya côté la prison, ba sangisi bango, ba même bango na épaule. Il faut aboyer. Ah, au comité d'aéroport au moni pe mutanga za no mati pa avion. Yo muto na visa. O koka ko repousser pe voyage na ba pêche en jour musu. Ba vendre ku côte à côte na tirer mon ba kiti moko. Ah, il faut aboyer. Talabon eza na onka ba caprice alinga sala na ebite ba caprice on bosser la fali na ebite so bokatsaka za leti ndenge nini to bani eza choix mabe fali pour pasala ki ya opona bon heureusement que yepete mutapona ki te mais fali pour pas qui a validé parce que batu ba linga balongola fali ba kolongola fali te parce que non mais oui c'est pas lui qui a fait le choix mais c'est lui qui a accepté que fali ba représenter fali ba représenter liste Toché Demer, Toché Sarah, Toché Bef. La bonne décision que fallait a pris, c'était de donner na banderounae et la communauté opportunité de vivre événement nae. OK. Né na loba qui ba raison ya ba départ à ba tebeza multiple. Ba tumso ba kenda ki kara pour que ba pour na éviter makelele. So il fallait à salaire mabe, je pense que bola mo ezara mabete. Bola mo fezara na eganga makasi koleka mabe. Alors fallait à salaire ni mabete. Azo une décision bien en mémoire na biso. Ils ont des biso na mentalité na biso to bi ko apprécier les bons actes. Le problème ils ont des biso. Le problème ils ont ko falité. Le problème c'est nous. Et lelo musicien ba musicien to bo c'est ka fali, yeba yango lelo. Lobiton bo ça ba voyage, bo mi ma presse. Comme il fallait était na ngo bangote. Et lelo bato bo c'est ka fali. Bon nde bazana ba yebi yango en âme conscience que so fallait ticket bateau bo ça ba makelelo bango nde balinge ba benga bato na ba mima ba pour prouver fallait couper si bon poto te topé ça bon poto donc bolamu eza zoba mais fallait to piétiner bolamu a salité a changer bonté de cœur na été azalaka oaza ou ekomi et c'est commis ce qui est arrivé c'est pas comme si on n'était pas préparé psychologiquement à ça. Je pense que lui et son équipe étaient préparés suffisamment mentalement pour ça. Mais cette fois-ci, le quoi va ça plaisir dans la communauté pour éviter ma va ça plaisir dans le public. Demain, s'il fallait estime qu'on a besoin d'un mot qu'on a accompagné, il va être cette fois-là lui-même plus sélectif. Okay. Pour na pena bateau monique bateau ba prôner ba valeur, bateau ba keko sala citocherité, bateau ba keko fingi ça été, bateau ba ramener na bassesse. Fallait que ne au ça n'importe quoi te sarato là. Tokobi na sukato loba yango fallait que ne ko représenter culture et était le roi trésor congolazo loba fallait soit beti et ça pour na fachi ça n'a aucun rapport. Arrêtez de vouloir politiser déjà la culture. Déjà fallait na mamba politique voilà to yebi ba musicien o gouvernement et accompagner mais fallait azarana azarana ba tout ba loba ba linga kete voilà donc fallait soit kende ko beta musique na poto ça parce que ça a un souci à débloquer le wana ba combattre ba texte dit fera passer la rideau à temple puis à saliango fallait kende ko zongi sa musique na biso o bande webele a moni stratégie ni en zongi sa musique na poto o ba kolo ba koka au salate et il l'a fait. Barre na weti ki traumatisme na mutu ya ba musicien tout ya mboka na biso yangwana ba sepela ndenge marambo esala mapo étouffer réussite nango mettons bo kitara na Charles de Gaulle et beta bon elongi parce que impact ya marambo fallait asali so boluki bo étouffer na communauté à l'international bo étouffer en côté et lobi qu'on parlera des artistes qui ont fait des grandes choses en République démocratique du Congo numéro 1 autant a fallu parce qu'il aura plus de réalisations en termes de tout. C'est-à-dire de calendrier annuel, de chiffres, de ceci, de cela, parce qu'il faudrait qu'on rappelle ça.
lelo fali libanga na eza pris nzembo mobimbe pa ba musicien belé lelo fali caché na eleki ya ba musicien nyonso na RDC sauf personne lelo fali coûte cher ba producteur ba welele ya welela lelo fali akoma na niveau boya contrat parce que ça a débordé ba beti 12 na kan fali ba tikalo beti 12 na kan te parce que contrat a fali zaka beta na VIP azaki invité spécial ya VIP et ya sali yango. OK, azaki na VIP. Un point entrée, fallait atikala beta li solo te ke yende mtoza na ouverture. OK. OK. Bino bomo na kaza à grandeur hein. Yango boko ba beti edu. C'est que il faut za na maramyo so minene. Donc le quoi za nelo mo boité ya ouverture munene bongo. Donc bomo on dirait fait ka yenda za. C'est que boyebi peke a opéser. Donc to bossa na te o fallait sali pe o continuer au sala yango. Ba marambo ele na réseaux sociaux et ça impact to influence te na kati ya il y a culture na biso. To continuer à rester positif et servir des musiciens sous de leçon. Merci beaucoup Demer Nyangi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La un message à Souka Bandero Balandio ba retenir ni et puis ba dédicace. Je pense que message à Souka yango na hôtel Koloba dédicace na biso ka na sponsor na biso Malian www.malian.com na Divini Kali, maman Pat MK, maman Charlie Bozio. Maman nanga tout bazara na katia les winners de mort officiel papa nanga tout ba compagnie nanga le JK Jonathan Kalonji alingi suma banga te maintenant pour partir au tir aux dédications na petit mbote général Kelly Charleston. Merci grand frère pour les conseils et tout ça. Merci à papa Dibadiata, merci na bandeko tout baya Patine Saraza vous êtes belé bolinga biso mingi nga pe na linga bino mingi, restons juste vrais et honnêtes. Donc voilà. Merci beaucoup, merci Nabande Konyos Toubolandi Bino. Quant à moi, je vous dis au revoir.